Na bandeko balandi ya Vam Télévision etando ya bwanya etando ya bonsomi ya bola musiba indo na pongi etando yeli susu na tina ya kozongisa ba valeur na biso oyo ebele to yebaka lisusu te pe to bungisa vraiment ndena yango na kati ya etando ya Vam Télévision akeleli biso émission ya kitoko ya elengi ya monene ozali bongo culture africaine émission yeli susu na tina ya kolamusa pe kozongisa ba valeur na biso oyo to bungisa uta kala ya kala penza oyo to uta to kota na kati ya boumbu bongo to bungisa bongo ya biso ba valeur pe lolenge na biso ya bokoko ndena yango na kati ya émission ya culture tozali kolamusa penza ba bisika nyonso oyo ekufa to elala pongi na ngambu bongo ya mabota na biso na ngambu bongo ya bikolo na biso na ngambu ya baloyembo na ngambu ya masano bisika nyonso ya nyonso oyo elala pongi bongo émission ya culture ezo ya lisusu na tina ya kolamusa eteni nya eteni oyo elala bongo pongi ndena yango totalisaki ete na kati ya émission ya culture tokozala ka biso moko te na kati ya plateau pona kolimbola kapo tozali bongo o tokokeli pe na nyonso tute kasi bongo bandeko baike to pe bandeko oyo basepeli to pe bazali tango iso na kosepela ko ya kotalisa ba valeur o to bungisa nde bazali lisusu ko ya kolamusa lisusu bandeko pe bilenge oyo toyebi te to uta wapi to bandela ndenge nini esali ete lelo to koma lolenge oyo to komi o to bengi bongo ete développement nzoka nde ezali na ebandeli na yango lelo mokolo mwa lelo tozali lisusu elongo na babiangami na biso babetaka bongo mindule ebele bakotuna mindule lisusu na kati ya culture penza mindule ezali baloyembo na kati ya baloyembo tozali bongo koyoka bongo sengo kaka ya kobina te kasi bongo maloba oyo ezali na kati ya loyembo yambo nanu pe lisusu ezali bongo na kati ya ba instrument nde na yango lelo na kati ya mindule na biso tozomeka kolamusa lisusu pe tokosikola yango lisusu instrument oyo ezali bongo madimba ebele bayebi yango te bamonaka yango bayebi tina nango te bayebi kombo nango te bayebi te ezali instrument nini pe pona nini madimba nde na yango lelo toyambi bandeko oyo babetaka pe bon bayembaka na yango ndeko luyeye mbote na bino mbote mama Mbwanga matundo mingi ndeko luye tomoni bino boye na etuluku ya bato na sima na bino bazali bongo bandeko na bino ba garde corps na bino to bandeko nini se boko présenter bango ekozala penza malamu mingi matondo mingi na opesa biso maloba ba oyo tozali na bango bazali bandeko baninga oyo tosali na bango lisanga pe bokasi ya kolamusa oyo eza ba valeur na biso na eteni ya mindule donc ya toloba baninga ya mindule matondo mingi ndeko luye batalisi biso ete baye bongo na bandeko baninga na kati ya mindule oyo pe bazoyekola pe bazobeta bongo instrument oyo tolobi na mokoma lelo ete instrument ya madimba tata luyeye tomoni bino na instrument moko awa madimba bobengi yango madimba toyebi te boyebi penza ndimola ya instrument yango pona kotalisa bayiki oyo bazali kolanda biso tina na yango ndimbola na yango pe ezali nini bandeko oyo bayebi yango te bayeba madimba eza nini banzete moko tomoka banzete eza penza nini matondo mingi madimba ezali esalelo ya mindule yango pe ezali liboso na biso esalelo oyo eza ya lelo te lelo bandeko mususu bamonaka yango bayebaka kombo nango te yambo kombo nango eza madimba eza yango marimba eza yango majimba eza yango esalelo oyo eza esalelo moko ya mindule eza trop riche eza mélancolique nde balobaka na lopoto c'est-à-dire eza soki ozoyoka son nango ezokende kosimba na kibomoto na yo ya kati eza mélodique elingi koloba soki oyoki yango na matoi na yo ekotungisa te eza spirituel elingi koloba soki oza na kokoso neteni ya molimo ekosunga pe molimo na yo evanda kimia to ezonga na esika oyo esengelaki na lolenge oyo esengelaki ezalela
madimba oyo ebanda uta kala yambo kutu biso tozala ntango mosusu na eleko oyo soki tokozonga na baréférence ya baannée eza dans les années 1300 1400 matati na ba 1700 madimba ezala kolandela développement ya esalelo oyo to mpe kopanzana nango na mokili lelo oyo tozomona madimba madimba oyo biso tozobeta lelo ekomi mokili mobimba bamisusu bayaka awa bayibi bisalelo oyo bakoko basalaki bakei nango na mokili na bango kuna balobi biso nde batu tosali yango mais lokola bakoko bazalaki mayele bisalelo oyo banzete to mpe bamateriel oyo nde baloba na lopoto bamateriel oyo basalelaka yango ezalaka nde awa même originalité ya nzete oyo basalelaka yango ezalaka awa même bankalu kuna mpa na bango ezalaka te même kekele esinga kekele kuna mpa na bango ezalaka te awa boyibi yango bokeli yango kuna boyebi te biso nde bato banda kosala yango bino bozalaka na kekele bino bozalaka na bankalu bino bozalaka na ntunu bino bozalaka na maleka donc mona tozongisaka matondo mingi na bakoko mpo lelo esalelo oyo biso toye kobeta yango mais eza esalelo moko ya kala mpenza tataluye bolimbisi tata na ngai bosimbi mingi keza esalelo ya kala kasi esalelo ya kala eza na développement te eboti eloko te ezaka uta bakoko na biso bakelaki yango kaka madimba ti lelo eza kaka madimba eboti eloko te keno eloko boye nde yango eboti oyo mpo tomonaka ntango mosusu te bakoko na biso basalaka bato bwatu eboti bato eboti babiloko oyo tokomi okatila nango mpe mai kasi sikoyo tozokamwa madimba eboti eloko te lokuta madimba eboti kolandela développement to mpe bokoli na yango madimba ntango esalamaka na baforme oyo biso tozobetela yango bakoko babetaki na vibration na yango oyo mpenza ebandeli na yango nde yango oyo développement na yango madimba eboti piano nayebi bandeko balandi boyebi piano madimba ekobota piano développement grâce à madimba piano esalami bakopie kaka ye piano et kobota susu clavier synthé oyo ebetaka ntango mosusu na bapile to mpe na courant donc développement ezali mpe soki tokei aza na ba sous instrument oyo ya bimisi oyo tokoyoba lokola baharmonica banini oyo baflûte tout ça eza kaka inspiration ya marimba parce que kolandela banote oyo bakoko basalaka découverte oyo lelo na ngambo mosusu babetela yango ntango mais bakoko nde babandaka ntango bakoko basali découverte ya banote bakomi koluka kofabrike yango nde oyo bayaka koyiba bakei kuna bakomi sikoyo koluka kochange yango baforme donc aboti madimba aboti piano aboti synthé nde synthé mpe abimisi baauxiliaire ebele kaka na kati na ye matondo mingi mpenza na bandeko balandi bolanda biso na bokebi mpo ebele mpe bayebaki yango te bozwi vraiment ndimbola na yango na bolai na yango mpe na bozindo na yango nde tata luyeye instrument oyo ya madimba basalelaki yo yango botangela yango to lolenge nini oyo lelo yo mpo okomi kobeta yango na ekole nini ntango mosusu mutu mpo akozala na ndeko na ye moko baza na mposa ya kobeta yango akokende ekole oyo mpo otangelaki yango mpo akoka bon kozwa mayele oyo madimba soki bokotuna biso motuna ya kotanga yango en tout cas totangeli yango epai ya moto te lokola kaka ndenge balobaka lelo oyo soki bambasi bana to mpe bandeko bakendaka kotanga bakelasi soki tozongi na likanisi ebandeli baye oyo to mpe moto oyo azwaka likanisi ya kosala etelo mpo bato batangaka ye mutu wana azwaka likanisi wana atangaka wapi soki atangaka na etelo ya ye moko tata akeli likolo na se ete atangaka wapi na banza tata kaka nde atangisaka mwayambo nde biso toye kotangisa kolandela ndenge tozali na kobeta yango totangeli yango epai ya mutu boye te na kosala yango mpo tosalaka yango biso moko tozobeta mpe tozosala na kosala yango totangeli yango mpe epai ya mutu boye te kia koloba te biso nde bametre na bango baza te donc eza likabo moko oyo tata akeli likolo na se atia na kati na biso
nde eyaki kobima na ntango na yango oyo esengeli nde tokomi kobeta mwa yambo kutu ntango tobandaka kobeta milemfo toseki mpo tokanisi mingi ntango tobandaka kobeta marimba na ebandeli likabo na biso oyo ekomi kopasuka ebimisa nzete nde totiaka nguba na se ezobimisa likasa tobandaka kosalisa esalelo pa ya ndeko moko boye tokotanga nkombo te esika baza mbote na bango bamiyebi me ndeko wana babandaka koboya kolakisa biso kosala kasi kolandela lokola tobandaka kolela kaka bakoko biso tolingi kolanda oyo bino bosalaka biso tolingi kosala kokontinue kokoba misala na bino soki totangi boye te tokotangela so epa banani kobeta bino botangisi biso bongo kosala bino bokoki mpenza koselimite butu moko tongo moko nde tokoma kosala sibitima badetail misusu moya kopesa na tele eza te mais bango moko batangisa biso kobeta na kosala donc tata kelili tata luye bolimbisi tata siko na ngonga oyo ndenge ezali bo soki mpe moto ekopesa commande epai na bino bokoki kosala yango ingeta commande nyonso ya quantité nyonso ya bamarimba toza capable ya kosala yango mpe ya tonalité nyonso matondo misiko na komona oyo tomoni instrument yango madimba yango ezali na ntina ya kobeta yango kaka pamba ndeti mwana ka avandi na ndako bandi kobeta yango kaka bongo sasa kaka toyoka so nango kaka na matoi to ezalaka mpe na accompagnement keno moto mpa koki koyemba madimba mpe abinisi batu na esika ya matanga mpe madimba asali mosala na esika ya feti madimba mpe atelemisi mpe batu to ezali instrument mpo tomona soki moto abandi kaka sente awa abetaka nyonso na kati ya sente nyonso na kati ya kaka moto atelemi mbamo esika azalaki abandi kobina oyo pa ayebi koyemba tie mpe voi estce na kati ya madimba oyo mpe bakapasité oyo wana ezali mpe ke moto akoki koyemba madimba mpe ezali kobeta eza bongo ingeta marimba ndenge azali boye aza na bapotentialité ebele ndenge aza wana na koyoka ye nanu asimbaka na oyo balobaka ame na ame ya moto azotouche sikoyo ntango moto azobeta yango azala accompagné to mpe azala accompagné te marimba ye moko nao deja aza nao makambo marimba ndenge aza bongo originalité na ye ndenge azaleli ntango abandaka kobetama na bantango wana ebandaka ntango ekelamaka bakoko babetaka yango na bafeti babetaka yango na ntango mpe ya mawa na bamatanga siko kolandela ebeteli na yango ezo dépendre na circonstance oyo bino boza na yango bamélodie ya matanga ezali oyo ezalaki mpona kolelisa bato balela so tobeti yango mpe bato babandi kolela bamélodie mpe ezali ke ya esengo oyo ezalaki so tobandi kobeta yango bato babandi kosepela kobina donc ezali instrument moko mélodique circonstanciel ndenge balobaka donc kolandela lolenge oyo to mpe événement oyo to pe émotion oyo bato baza na yango ozokumisa mpe madimba yango makasi ozokumisa yango mpe makasi mais na ndimi te ke kaka libaya oyo to banzete oyo ekoki kolongola mpe kitare ekoki kobeta mpe lokola sente ekoki koleka ntango mosusu sente na ndimi ntango mosusu te balobi kondima tofo toyoka mpe tomona ke ya solo mpe na instrument yango ekokeya na nyonso mais soki ekokeya nango mpe te eza pasi mais nayebi te soki ekolongola nayokaka mwa bamindule mwa ebele estce bokoki kobeta mpe mindule bolimbisi tozwi bino maloba te mais tozwi omoni soki bolobi bosala comparaison ya marimba na bainstrument mosusu iloka tobeta yango tokotalisa bino monene na yango mpo na nini mpo biso toyebi yango malamu tata luye botika kitare ndenge eza bongo soki balobi abeta bapartition ya marimba ngai na kobeta marimba nasali baroulement na quadruple note na binef na quadruple note na quintuple note mais kitare akoka yango te mais sikoyo baphrase ya fil wana oyo toyoka vraiment balwambo nde babetela papa yomba ndenge abeteloka makasi wana vraiment bato bakoka kolongola yango te tokobeta yango tokobeta yango te soki ma bokobeta yango bandeko balandi baza tembe makasi to yoka na eloko oyo nzembo moko ya papa wemba oyo papa wemba yemba ya solo wana toyoka na shomi dowe ya papa wemba soki ya solo bokolongola yango mpenza te tobetela bino na maboko soki mpe bokolongola bokeba batelespectateur baotala biso bato batondi ebele liboso ya betando mpona kotala mpona koyoka soki bobeti malamu te bato baganga mais toyoka bino nani toyoka bino matono esika pai na bino toyoka bino bolongola yango
Matondo to beti penza maboko vraiment esengo pesa ina kati instrument oyo na ningisi mutu na lobi kete seke koka nango tataluye seke koka nango penza marimba madimba eza ya kokokela siko tataluye bobeti yango to moni tozomona ka banzete mais tozomona neti eza na ba biloko mona se bolobi pe kebi mo bosalaka yango est-ce que tori koyeba pe ekelami ndenge nini boselaka yango lolenge nini pe son wana o tozoyoka wana ezo changer ebeti koto mamuke ebeti koto makasi eza penza ndenge nini bokoki kolimbola bato bakoka bon koyeba mpona nini pe ndenge nini ezobimisa bason wana matondo mingi na kopesa biso maloba instrument oyo marimba eza instrument moko eza na ba norme ya musique tant na bina ba norme ya musique ekoti kobeta na ba genre nyonso ya musique toko nango na musique classique arobeta toko nango na musique folklorique arobeta toko nango na musique étrangère telle que ba hip hop, reggae, jazz, R&B, décalé, tout genre nyonso ya musique kuduru arobeta ezo dépendre na mayele o mutu aza ko utiliser
so toke na ye moko ndenge aza boye ndenge tosalaka yango aza na oyo nde toza koutilize oyo aza na tonalité ya do do yeyo so toke do ré mi fa sol la si octave ya liboso yango première octave deuxième octave na yaza do ré mi fa sol la si donc marimba oyo ya do aza na 2 octaves première octave na deuxième octave et puis ndenge aza wana aza na ba note majeure aza na dièse te aza na bémol te ndenge aza sikoyo ntango yo oza koutilize onayebi lokola ndeti boye tobeti nzembo ya kondo papa Wemba bapema na kimia meki un peu kokanisa koko ya biso ngoi na guitare basse sikoyo guitare basse ndenge aza bongo aza na ba accord na ye oyo ndenge azalelaka soit akokwea soit na dièse na bémol akoki kosala bacombinaison na ye sikoyo ngai etanke nazobeta marimba oyo aza na banote majeure kaka fo nayeba na kotouche balameli nini yango moni bamisusu batikalaka marimba wana eza riche te marimba eza riche ezodépendre na mayele ya moto aza koemploye yango ndenge aza boye nayebi te toke na détail ya nyonso biloko wana nsima tozomona lokola bambuma tozoyeba te soki mpenza eza nini bolimbola biso yango mpenza matoni sikoyo wana tomonaki clavier po awa eza kobuka na yango moi tokangaki bon na nsima na ye awa aza na bankalu yamboku tokoma na bankalu oyo faye tosisa nano liboso awa na liboso na ye awa po ebele bazoyeba te eza mabaya yango apelengaki na tuna babambu namona lokola babambu bapasola eza bambu te eza nzete baoyo baoza na mposa koyeba nkombo ya nzete oyo to bisika eutaka nimero tokopesa baya koluka biso eza nzete oyo eutaka na bazamba na biso epuis nzete yango ebotaka bisika nyonso te ezalaka mingi na bazamba oyo batungisaka yango mingi te soki bandi kotungisa yango mingi ebungaka nango tokozwa nzete tosengi nzete tokati nzete toye nango ya mai nzete ntango eyaka ya mai bongo esengeli ekauka ntango ekokauka nde tokokata yango morceau tokopasola yango lisusu na katikati ata lolenge mibale boye nde balobaka foi ebimi lokola bandambu boye ndenge ezalaka mai bongo tokotia yango na moi ekozwa mosusu 2 semaines ou plus po ekauka ekoma mpenza sec ntango ekokauka bongo nde tokozwa temps ya koaccorde yango koaccorde yango c'est-à-dire kopesa yango donc kolongola yango nzete kolongola yango koni kokomisa yango note nde bomoni na nsima na ye awa aza na baforme moko boye basonge awa eza selon ndenge toaccordaki yango ya do aza mwa molai munene ya re pe aza na lolenge na ye ti azokita azokonda ozomona sikoyo na nsima na ye lokola toyoti kobimisa banote wana ndenge eza wana soki tobi tobeta marimba bongo akozala mpenza na son makasi te mpo mopepe nde ememaka son na eko sikoyo esenga togarde eko wana toluka oyo balobaka na français caisse de résonance sikoyo na caisse de résonance wana lokola bakoko bazalaki mayele batikelaki biso nkalu nde nkalu toutilize yango lokola nkalu yango eza mbuma ya kolia ebolongoli biloko ya kati to ezani te nkalu eza mbuma ya kolia te eza mikokoli moko boye ebotaka na zamba na kati na yango wana ezalaka na bambuma moko lokola bambika soki otali mbuma yango ezaka lokola mbika mais eza mbika te mbuma wana mpe basalisela yango bamaladi ndenge eza bongo donc tokokata tolongoli mbuma ndeti oyo boye ozomona eza lidusu tokataki yango tobimisi bambuma etikali vide na kati nde tokomi sikoyo koutilize yango lokola caisse de résonance. Caisse de résonance wana ezojouer rôle ya amplificateur. Donc mopepe soki eza makasi tobeti son na biso lokola boye tobeti oleke son ekende na mopepe ekoti na kati ya nkalu azongiseli biso yango lisusu nde ntango azozongisela biso yango ndenge ekotelaki ekobimela bongo te ekotaki son ya moke ekobima na volume ya komata
nde tozobenga yango lokola amplificateur na biso ya bokoko. Donc so tolongwe na nkalu tokoya na arc na biso oyo. Arc oyo eza singa ya kekele. Singa kekele oyo ezalaka pe mai. Lokola ekauki nde ekomi couleur oyo. Soki eza mai ezalaka vert. Tozwaka yango to ajuster yango juste mpona esala distance ya gamme na biso na nzoto ntango tokobanda kobeta yango mpo evanda boye. Nde bakoko bautilisaka singa ya mpungala mpona kotise kosangisa balamele oyo bautilisaka singa ya mpungala. Mais lokola singa ya mpungala ezwaki moko koso yango toadapte kaka singa oyo ya plastique. Mais na lolenge ya bakoko basalelaka singa ya plastique te. Donc basinga mpungala toza na recherche nango makasi. Tokopesa numéro bandeko pe bayebi bisika basinga wana ezali basunga biso po toza na pena ya bosenga nango ya koremplacer yango awa. Donc nayebi te motuna mosusu soki ezali. Matondo mingi mpenza tozwi badetail ya madimba mpenza na bozindo na yango ete lolenge ya esaleli mpe lolenge ya ebeteli nini ezosala ebimisa bason nini ezosala ke ebeta bado bare bino bato boyebi mpenza mindule ekamusa biso te ezala nde eloko oyo ezala nango uta kala na bokoko na biso tobungisaki yango nde na yango tozongeli yango lisusu mpenza lokola ba instrument na biso ya bokoko oyo ezobeta pe ezobinisa bato nyonso tu na matanga pe ezolelisa pe bato tata Luyeye penza na kati ya lolenge boyembeleli tomoni bobeti guitare basse à part wana boza sous instrument mosusu oyo bobetaka te to kaka madimba ya pamba. Toza pe na ba instrument mosusu tobetaka lokola tobetaka lokole tobetaka mbonda ngoma tobetaka kisakasaka tobetaka ngongi nini su tokoloba tobetaka grosse caisse oyo ya biso moko ya bakoko. Donc grosse caisse traditionnelle po babisalelo mosusu toye nango te me ambala nsima tokoya nango tokotanda yango wana bomona yango ata pe mpenza tata Luyeye tosepeli makasi eske bokoki kobetela biso loyembo moko lisusu oyo bino mo bosepeli po to pe masusu mwa moke toninga na susu mwa moke toyoka susu instrument yango ndenge yango mpenza ezoningisela biso mpo na bini na ningani mwa ndambu. Bandeko balanda esika tozali ntango yango ezobeta oyo asepeli azobina pe esalaka mwa bien yo moko ningana no esika ozali obaka instrument ya bokoko elamusi ngai mpenza ebinisi ngai eningisi nga tobeteli yo mpe maboko na bandako po eza mpenza ya biso moko eza yango ya odefa te ote tokosaki mwa singa mobe mwa eloko mo boye ote misol soki nini te awa eza te mpenza madimba momatondo mingi. Kongo nde mboka ngo mokengeli nkoi mboka ngo mokengeli leopard. Mikolo tosepelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwami misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe ya ndoko Kongo ya bwana kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya mikolo tosepelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwami misolelo tomoni bozoba nyonso tosali
lokola lobi bakosalisa yo. Matundo mingi toyoki Congo Avenir na kati ya Madimba penza na bandeko balandi o tozali bongo na kati ya bandako bato surtout bakoningisa mitu bato surtout bako sepela penza balongoli yango na Madimba yango ebetaka pema na basente ebetaka na bakitar ebetaka na badrum ebetaka na biloko makasi mais totali a Madimba instrument o tozomona mukie mais a riche eza penza riche na biso baye o pe ya mindule to kota pe ya biso ya bokoko ekosunga biso pe ekomatisa pe lisusu kibo biso kibo indo o to bungisa kitango molai penza na kati ya instrument na biso ya bokoko emeka pe kozongisa biso penza na ba valeur pe na ba sensation na biso spirituel tozobeta musique tozobinisa na biso pe batu kasi bongo kozanga pe bokoko ezali pasi ezali pe mawa totala susu instrument oyo ya Madimba tozongisa yango lisusu na kati ya bamindule na biso tozongisa yango lisusu na kati ya bisika oyo tozali bongo na bamatanga tozali na kati ya kosepela na bafete na balolenge nyonso oyo tozali totia instrument ya Madimba ekozongisa lisusu na bamilimo ya kala o bango balobaka makambo kala kala nde eboti lelo koko na yo nde akomisi yo lelo pe moto yo po botami lelo po obima pe moto donc toko néglige ka bokoko te toko néglige pe ma kalango pe te to bando zongisa ka yango kaka po tangu msusu yo lobi ke non lelo nde zangai kasi lobi ezaki yo te lobi okuna pe ezaki yo te lobi okuna pe ezaki o wana pe te tozali tango nyonso tu kokola pe kobotana tozongaka pe sima batie na mutuka rétroviseur pour ceux qui mutuka keke etalaka pe sima chauffeur atali nana na kwa na sima donc atala pe mai o eleka ki sima na ye ndenge nini pa ko tambusa mutuka po akende malamu pour ceux qui natake lo na sima aozonga atala nini wala natake kwa na sima ndena yango na bandeko balandi esika o tozali na kati ya émission culture ezali monene na bayebanso o pe bayebi azali na maya malamu azali na eloko ya kitoko azali pe na makanisi to pe histoire ya bakulutu na biso ya bakoko na biso ya mboka na biso ya mabele na biso to uta wapi to kelama ndenge nini tozali ndenge nini émission culture ezali ya kofongola maboko na tina ya koyamba bino na kati ya etando ya Vuvwa mu television ndena yango totaluyeye penza tokomi kokende na mwa mukie na bosukisi na kati ya émission na biso totaluyeye na bandeko balandi o bazali kolanda biso pe kotala biso na mokomo lelo taluye opesi bango penza tolini ni pe oyebisi bango nini pona ba banso o bazali kolanda biso na tango oyo na émission ya culture africaine esengeli ba ete soki oyebite sika outi epa ozokende pe okoyeba te lelo oyo bakoko tope bokoko ekoma eloko moko ya soni ya ko négliger même ba aspect mususu ya bakoko ekoma wana yango te or soki bakoko bazalaki te soki bakoko basalaki biye wana te lelo oyo développement oyo tozala nango lelo elingaki pe ezala te donc soki bakoko bazalaki te biso pe tolingaki tozala te donc mingi po tokende liboso il faut que tosalaka recours référence na biso eza bakoko wana na nyonso so toke na musique faut tosalaka recours na ba instrument o bakoko basalaki yango ndenge banda ko dévoiler biso ba secret po Marie Manenga za wana asisi non ko dévoiler ba secret na été ya ba développement ya ba bisalelo eza ba instrument mususu bo monaka yango lobi kuna source nango eza pe ka Marie donc to valoriser bo biso culture na biso nde yango eza ba valeur na biso bokoko na biso nde yango eza bokasi to pe misisa na biso nde yango wana matundo mingi na bandeko balandela ya lobi kozongela bokoko kolandela kozongela susu na ba source na biso yango wana nde ezali ko matisa bongo valeur peno kibo biso toyeba kozongisa penza ba valeur na biso bayindo tala ndenge to kei mingi to bungi pe mingi totano nsima to utaki wapi eza ndenge nini pona nini totika ya biso bokoko to bungisa ya biso bonzambe to bungisa ya biso ba valeur to bungisi kibo biso kiboyindo kolanda ka mingi ya bapaya totika nde kokopie to sela mingi ya biso tozali ya kokoka
na nyonso pe ya nyonso na nzela songi nzila fumu kusukia muzana panda na ngola mosikoli ya nyonso penza na boyebi oyo bazali kokumbela biso tango nyonso na mokila mosuni oyo tozali tozonga penza baindo tozonga matondo mingi na banengwa nyonso banengwa kialaki na boyebi oyo bozali kopesa biso penza tozongi matondo na ya bazo esika bino bozali na mwa boyebi pe bongo mai oyo bozali kopesa biso ko molende mpiko matondo mingi na bandeko balandi penza esengo makasi na ndenge taluye basi kozongisa susu maloba ete bakozongi ya bongo bokoko na biso nde yango wana kozongisa susu ba valeur na biso tataluye na bandeko oyo bazali bongo na posa ya kozwa bino pe kosalisa madimba po ye pe abandako ye kolonga malembe na ndaku bakozula bino ndenge nini pe centre na bino ya boyekoli pe eza esika nini. Matondo mingi nengwa pona kozwa biso toza na centre na avenue Boussou Melo numéro 101 na commune ya Kasavu. Avenue Boussou Melo numéro 101 entre Birmanie na Sayo des centres zawana. Pona contact na biso ezali plus 243 90 691 31 33 plus 243 90 691 31 33. Donc contact na biso yango wana. Matondo mingi na bandeko balandi bongo o no sotu basi kolanda basepeli bongo na kolanda bongo tataluye na centre na ye pe bazwi bongo numéro ya téléphone pona ko luka bongo tataluye na ba o bazana posa ya kosomba bazana posa ya kobeta bazana posa ko yekola ba kende bongo sika tataluye ye batalisi tozongisi matondo na bandeko nyonso oyo bazoki bongo bopeseki tango na bino na tina ya kolanda bongo émission ya culture tozongisi matondo na ba oyo bazali susu sima ya batalatala na biso bapesa nga sengo makasi na mundi bona sima batalatala pena na yebike na obima na bonzenga nyonso tata kwa ku image pe bongo mbala mantadi la ntimba superlatif esika ozali bambote na yo esika ozali bongo tozongisi matondo epai na bino corde kivuya na ko sepela lisusu ko ndima biso to leka suna kati ya etando lisusu tozongisi matondo na nengwa bazo ya bazo esika ozali penza esengo makasi na kopesa biso tango nyonso tu molende mpiko pe bokasi ya kosalaka bongo émission ya culture ezali bongo esengo pe lisusu tozongisi matondo epai ya mopesi toli na biso coach kwa kombe esika ozali esengo makasi papa tozongisi matondo epai na bino pe bongo topesi matondo ya matondo na banengwa kialaki oyo topesi matondo na bino banso banganga ngunze ya vutuka vana pambu vidila penza matondo mingi tobendi penda suka ya émission na biso ya mokolo malelo kasi bongo tataluye tozali komona na sima na biso bambasi moko mibale ya mikie pe moko na sima lisusu toyebi te bazieka ko décorer bino to bango pe babetaka eloko bino bosalaka to pe madimba. Le lenge bomoneli biso toza na uniforme donc baye ko décorer te mais baza kati na biso baza bana oyo biso tozo former na kati ya centre donc tant tobi ke to formaka eza maloba te baza capable ya ko rendre service kobeta instrument oyo marimba bakoki pe kolakisa yango na ngonga oyo ke tondi poto ndima ke yo poza formateur ya solo TV za radio te sur place bakoki ko penza tomona yango
matondo mingi maboko makasi penza na kotala bano ya mikie boye na eloko ngala kokango te mais eza penza esengo makasi tomoni vraiment ke boza ba formateur ya solo penza na bandeko balandi na kata to seki na bandako to bini to ningani pe mwandambo na bandako kasi bongo ndenge ka tolobaki ke tozali penza na suka tataluyeye bobonga mapona ko sepesa pe biso po to kompena na bosukisi vraiment bo sesa biso mo eloko wana to bina po to kwa bongo ko panza elongo na bino botika malamo na mabota na bino.